oyo kimbango aprofetizaka ke bakoya kobongola makambo bango wana tokokufa parceke mokili motu nyonso akufaka. Jésus akufa azali vivant te parce que tokende ntango na bango bokomona ye te. Jésus azalaka te. Motu nyonso soki akufi ozali capable ya kolonda ye. Akomi na nzoto ya kolimo okina ikolonda. Donc tolongola baide wana ke Yesu akufa te. Yesu akufa te wake carte d'identité na ye akende bovote bisika nini bavote belebele toleka na Israel. Alors que tolongola biloko wana bandeko mpona kosukisa na koloba boye, mpona kosukisa na koloba boye na Israel ndenge papa na kauti koloba banzambe bazalaki ebele. Moïse moto amemelaka bango Jehova na bango, alors que esengaki bango nyonso balanda Jehova. Mais ezalaki na bato mosusu bande kosambela banzambe ya babal, le dieu de Baal. Banzambe wana elingamaka te na kati ya mabele ya Israel na ntango ya prophète Eli. Alors prophète Eli achalangeaka na bango, alobi soki pete ya solo bino bosambelaka banzambe badie de Baal, banzambe ya bapaya, tokotia moto. Soki bino bopelisi moto botumba ngai, soki die de Baal adie ya babal bapelisi moto botumba nga. Mais soki Jéhovah nzambe na biso bana Israël, le Dieu d'Israël, l'ange l'Éternel, Exode chapitre 3 verset 1 à 4, l'ange l'Éternel apparaît à Moïse pour lui dire: je suis le Dieu de ton père. Jéhovah un ange. Alors que toko pelisa moto, ba pelisa moto, ba prophète ya Israël au bané ko adorer Dieu de Baal, ba le bala ko kitsa moto. Mais Moïse ta ka peta ka prière moto c'est là à ba prophète ya Baal nyonso. Mais mes chers frères, croyez-moi que na Congo et ko salamaka ndenge wana un jour. Bato nyonso tu ba ko invoquer ba nzambe ya bapaya. Ba oyo nyonso ba ko kotsa ba nzambe ya bapaya na mabele na biso. Un jour ba ko sala détruit ndenge bana Israël ba détruisaka bato bazala ko sambela ba nzambe ya bapaya na kati ya mabele ya Israël. Makambo yango etangolelaka kaka bongo et un jour ekosalamaka bongo na mabele ya Congo. Papa na kango pele bobala mwana kibabu matondo mingi na ndenge bobengisaki ka nazali disposé et nyonso tuso bobengisika na biloko ya boye nazali disposé matondo. En tout cas wana penda biso tosepeli mingi kutana bilukumbu vraiment na maloba oyo vraiment na kati na 3 radio na biso RBK radio na biso kachopa.com matondo mingi vraiment na boyi vraiment na poko ya lelo na ndeko wa biso ekumani weti bute ekumani weti pona koya kopesa vraiment connaissance na bino na kati ya 3 radio na biso kachopa.com oyo ezali radio ya bakulu oyo koakompanye kwa tulendo na kati na Congo. Tuleka na lombango topesa vraiment teko za bwana akoka kopesa makanisi na bongo papa sasa akoya peut-être ko balaye ou bien ko bakisa ou bien ko pesa lisusu makanisi ya bwana bongo toka kosukisa na bitakanga kule tokangi masola ofiso na Congo alelo. Alors ndeko za bwana topeswa maloba ya merci ni ndeko ndenge opesinga maloba na banza oiko za na place na ngai ke plus de 15 pages na komi na awa et je ne sais même pas comment na pour répondre na mtu aliposoto mtu ya suka sinake tika na répondre na mtu ya suka oyo azana difficulté ya koyeba ko balancer ba siècle ya bamakamutamo ndeka quand il parle de Singapour, quand il parle de Reine Astrid na banza Congo, je pense que à balancer et le biso la Bible to bien raté que likambo na tana yango chaque chose à son temps et dans la mokanda ecclésiastique ce qui mutola ko yeba ko positionner en fonction de temps et ça ko lekate ça yipi okozala neska mwana ba PCB ki alia azakolia azoka sekali bazoka mezali bazoka te encore une fois dans oyo azali kolobela ete ba royaume Congo et bandaka na X place et qui sukela na XY place il faut yeba de quel siècle on parle ici soka ko yeba siècle tozali kolobela siècle ngo azali bébé
devant ta bakoko tozali kolobela comparer na makambo endekaki na ba 400 ans avant ko ya yakolo Yesu et qu'il n'y avait même pas une culture autoriko tracé autoriko localisé facilement en Afrique mutu akosa binote bandeko bozali kolanda il n'y avait aucun livre aucune documentation sinon que mundele kutumuteko edebiso koyeba ete royaume comme ezali ko sala frontière na baluba nous n'avons même pas un place sinon que toyeba même que ba région on peut positionner ezali mai ezali côté nini. Alors bien te ba messager bazalaki ya solo, je n'en disconviens pas. Ba fourmi kutu, bazalaka na liboke, mais ba eba ko s'organiser, ba nyama, bazalaka même na maître na bango fatine na bango pe. Ils sont organisés les humains. Nous avons muta créé biso bien sûr que oui. Pas qu'on a biso bazalaki batu, ba village, ezalaki il y avait des juges, il y avait organisation place batu bazali, il faut ezala. Mais tous allez un peu au ezali général que tous ces babalabala zali kolba ça ce sont des sentiers. Il faut que quand on parle de dialecte, slang, il y a une grande différence. Il y a de ces mots et ça n'a pas existé dans des dialectes parce que nos dialectes ne sont même pas riches. Pourquoi ils ne sont pas riches? C'est clairement. Dictionnaire avancé de d'autres. Songe à songe, vision à vision, révélation à vision. Mais j'aime, nayoki même oyo musunde ko ekumani wachi aza ko baete o note oyo ja alors takawana note moko esala iko kozwa chapitre belé ça n'existait pas. Il n'y a jamais eu un songe sur cette terre ça la même 2 minutes. Ba songe ce sont des clips seulement. Apocalypse vous allez ko lobela mukanda vous allez très compliqué parce que chanter mutalo takayango s'il vous plaît. Bazalaka na rivière na Turki wana nkolo Yesu yemo kwa yake na mabele akutani na Jeannette mutu na mutu basololaka ayebise zwabi que comment makambo et lui-même Jean ne savait pas aussi écrire mais il y avait un autre enfant bien après Jean ayeko yebise comment makambo ngala uti komona kuna c'est comme ça mukanda Apocalypse komami il se dit qu'il était pasteur il a musolo wana zaki théologien attend ça va pasteur kende reprendre que ba notion na aussi mukanda Apocalypse et puis zongela biso na prochain épisode oya ko yebise biso suija alotaka ndoto. Il y a de ces gens qui disent que ezalaki ndoto. Non, révélation signifie makamwa suekamu. Jésus-Christ yemoko ayeko révéler yango et pas Jacques comment lobana église telle lobana bango boy wana ezalaki ndoto te wana correction tika esale madabo na batu nyonso bazalaka ignorant si mukanda Apocalypse qui est peu importe aux alinani oyo za pe pasteur mais tu es aussi ignorant na makamususu ngai pe nazali ignorant na makamususu mutu moko azali parfait na mokili azali te mutu moko kotia na connaissance totale azali te. Définition ya philosophie oyo batu bo pesi na bino kaka deux mots sagesse na ami. Mais pourquoi tu peux la détail te pour yeba que bon ce qui pona za ami lo ya websa na lia nyei na kolia. Il faut avoir une certaine logique oyo ko prouver que soko le nie oko bonga. Et puis dans l'andio on a comme disciple na yo. Tous ces petits philosophes on a kolobela ka o ba monde ko za ko sa définition de philosophe. Mais un philosophe na cadre ba Aristote, ba Arès, ba Onyoso. Ce sont des gens qui sont arrivés avec une pensée alors bien développée. Et une fois que c'est bien développé, bah continue à battre. Et ce qui continue à battre est comme Mounene. C'est comme Bin Laden. Moi j'appelle Bin Laden un philosophe. Parce que dans Al-Qaïda, il y a une certaine pensée, une certaine idéologie. Comment on connaît contre un certain groupe, un certain mouvement, une certaine activité. Bah, préparer Batou. Voilà, les gens sont prêts même à Koufa. Pour vous promettre, qu'on n'est pas comme membre. Nkoussou, c'est la même chose. Vous croyez que Nkoussou n'est pas votre maître, mais je vous dis déjà en avance que il y a certains gens qui sont déjà là, dans le Congo. Une certaine philosophie, une idée. Que bon croire qu'on a bino, bon dit qui est que la philosophie c'est vrai, c'est une idée qu'on transfère à un ami, mais alors la katikati wana bokoti na ba détail était. Ya wana za ko lobayete ko sangisi pe makambo ya trop, ya ko ya difficulté ezali pe pona ngako dana mutu moko mena mutu oyo ya suka auti ko loba, tika ke ni ko revoir ba siècle nini ba makambo azali ko loba pe nana ngumta eraki ko yeba ba montagne nyonso wana c'est un homme blanc. Bamona bango bakoko il n'avait aucune documentation c'est l'homme blanc qui nous a aidé à savoir tout ceci pour ton information et na kopé ça tenter tu n'as aucune preuve que nous sommes vous wana bakoma makamona bikolo les biso tanto tangi yango to histoire oyo babuatu boza ko lobela babuatu partout au monde même ils étaient à Pamba ça peut flotter sur l'eau
biloko yango te tozali kosatendre mpe yakolakisa biso biloko nyongo bakoko na biso bazalaka nango oyo ngai zambwana nakoregrete te mundele ayi kobotela biso x y z. Esclavagisme oza koloba esclavagisme basi 17e siècle oyo tu es en retard. Esclavagisme ya mutu contre mutu ça existe même na tango ya Caïn. Caïn avait pris ses propres sœurs comme esclaves. Il y a mutu abotisa bango par comment? Par force, parce qu'il était déjà puni devant Nzambe na action ya mabe. L'esclavagisme existe depuis temps ya Caïn. Donc voilà déjà rejet eza epa ya mutu aza kokanisaki 17e siècle et petit poya ko prouver bakoko na biso ils avaient des choses là très supérieures. Oya pasteur alobé déjà tangisaka ba pasteur et qu'il était un pasteur. Laisse-moi te dire que un ange déchu, c'est ça. Mutu soka zali disciple ya mutu et que akwei. Il y a que des choses où tu te répands et on te récupère, où tu continues avec tes voix, alors au commun mutu reconnaît contre maître wana contre discipline. Donc connaissance biblique ne oyeba dans le passé. Ce que zali pona yo poe kumba oyeba réalité qui est Jésus. Les lois ils ont comme arme contre Jésus, j'accepte ça, mais je prie pour toi, Jésus-Christ a pardonné aux la fils perdu, mais tu rentres au bercail de ton père. Que aucun contre, la authentité que ça veut dire juif, bazali batumsusu, biso toza batumsusu,